posa na nga eza yo, doto na nga eza yo, nalingi yo na motema, zala na nga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lola na yo, mapamboli ekita, molimo na yo esimbanga, nayebi na yo na kolonga. Bonjour, bonjour, bonjour. Bandeko ya BTV3 na ekope sabino lisusu mbote na kati ya émission na biso o ya sika to bengi lobby ya nani, lobby ekozala ya nani, lobby kuna ekozala ya nani, puisque lelo eza ya mama oyo tozo beta mbele tolingi to beta to yebisa bandeko ya biso ba congolaise oyo baza na kati ya poto ndenge nini bazoko bebisa ba makambo ya bandeko mosusu. Cela veut dire lobby eza ya nani na émission na bino ya sika, lobby ya nani, puisque lobby eyebanaka te ekoki kozala ya yo, ekoki mpe kozala ya nga. Lobby ya nani ekoki kozala lokola tomonaki na Congo, lobby lelo eza ya Kamere, lobby ekozala ya nani toyebi nanu te. Lelo soki ezwinga peut-être lobby ekozwa yo, yango tolobaki te tokanisaki mingi tomeki kopesa kombo ya émission na bino oyo ya sika oyo nayebi ete bokosepela mpe bokolinga yango, puisque tokolukila bino masolo, tokolukila bino bainformation ya ndenge na ndenge, puisque koinforme bino eza devoir na biso. Alors lobby ya nani, lobby ezali ya lelo, ezali ya nani, lobby eza ya nani, lelo eza ya ndeko moko mama ya 4 enfants aza na mikolo na minute o nazo ba bino nazo yebisa bino azo nyo kwa manandenge ya mokete. Mama wana avandi na kati ya foyer ya 115 na 15e arrondissement Toboy kotanga kombo na ye, parce que ndeko kaka bazalaka na ye amonaki numéro na nga na ba analyse na salaka amei koyebisa nga papa loba na likambo po bandeko na biso ba congolaise bazo bebisa makambo ebele. Donc ndeko wana aza na kati ya foyer, ça fait 8 ans aza na foyer wana, akota na mwana moko, lelo aza na bana 4 na kati ya foyer. Cela veut dire que akomaki, nazoloba akomaki po na minute aza su na foyer te, boyo kangati na suka. Akotaki avec un seul enfant, donc ba pesaki ye chambre par rapport muneni nango ndenge toyebi, par rapport batmi balé, donc ye na mwana na ye ya muke ayaki na ye. Mais lelo oyo mama wana kaka na kati ya foyer na 8 ans wana ya sali. Vous vous rendez compte, je dis bien na 8 ans oyo asali na foyer abaksi bana misatu na kati ya 8 ans wana, bana misatu nayebi te baage na bango so tokoki bino ba mama bobotaka pe ba papa tomeka koanalyse aboti bango ndenge nini ya bon c'est que baza mike ndenge ndeko wana lobi. Alors maman wana akoti na kati ya foyer avec 4 ans, avec un seul enfant, mais aboti bana misatu na kati ya foyer. Entre temps na bana misatu wana, donc les 4 enfants mutu na mutu avec 4 pères, mutu na tata na ye. Oyo mwana oyo tata na ye Kingandi, oyo tata na ye Machombe, oyo mususu tata na ye Mampasi, oyo mususu tata na ye Kilanda Moko, oyo mususu tata na ye Njuzi. Voilà. Donc aboti na batata mine. Ça c'est pas un problème, eza vie na ye. Aboti bana mine, tout ça bon. Maintenant, aboti bana mine et comme ikoluka siko solution apesi neti ba assistance sociale musala. Puisque bango ba pesa ki chambre moko, parce que il y a 2 personnes. Mais maman a boti bana a commis na 4, ça veut dire ba commis na 4, il y a chambre on a 5 personnes. En quelles conditions ba la ka na bana mine na yemoko na ebité intimité na bango esala makandenge nini na yebiti. Ngana bino to yebiti. Yemoko mta yebi na ndeko wana oyo abengi ayebisinga alobelinga likambo ndenge nyonso ezali bon abetelinga détail wana te, mais imaginons na kati ya chambre moko ya muke 5 personnes.
Donc 5 enfants, 4 enfants na maman. Bana mike ba boujaka ba ça ba c'est que somo eza rando eza pema na kati ya chambre wana. Voilà bref. Maintenant pour na lobi ke biso bandeko na biso ba congolais tozo bebisa ba dossier ya bandeko mususu o bazo ya na sima. Maman sali 8 ans na kati ya foyer. 8 ans, je dis bien, je compte et je pèse le mot au sali 8 ans na kati ya foyer. Au kota ki mwana noa liboso qui na l'âge ya 2 ans. Donc 2 ans plus 8 ans au sali na foyer, mwana wana kokisi 10 ans. Mais non, soki o mona kiki o koki na yo. Falo luka moyen na yo bima okende malembe. Puis yo luki ko bima okende malembe te, mama wana luki ko bima okende malembe te. Mama wana ba bimisi na minute o na foyer azo telengana na 4 enfants. Plus yé moko 5, les locaux bon de la laliawa, lobby à laliawa, et si ka sur réalité. Pourquoi? Maman, on va dire na kata foyer, na 115, na 15e arrondissement. Batouba na 15e arrondissement, bakoyoka ba yebi. Maintenant, le peuple qui est là, ils aboyé. Yo, on va dire na kata foyer, na 115, pardon. Maintenant, vu que au kota ki na mwana moko, c'est que bakisi so musala pona ba assistance sociale ba mekaluka ba sala ba effort ba lukila bino siko esika avec les 4 enfants na yo de façon que ezala ki ba mona ke yango wana ekoki pona bino une famille de 5 personnes, ça veut dire 4 enfants plus yo so bana mbali bazali batia bana mbali na ba chambre na bango bana basi baza batia bango na chambre na bango. Entre-temps, assistance sociale bazo luka, bazo beta mutu bazo luka, ba solution pour na yo. Mama oyo nzoka akendaka na Turquie, akendeke Italie, akendeke ba Dubai, kosomba biloko na ye ya koteka, bilamba ya koteka. Mais ce n'est pas tout. Mama yo zo kende, mama wana zo kende na nani na Italie, akena Dubai, akena Turquie. Atika kabana na ye epai ya batu ya foyer, ba camarade à foyer. Vous vous rendez compte quel risque, quel désamour manque ya bolingo envers bana na yo moko mama. Bana na yo moko mine. Otika na kotiko bote za passion mema ki bango na pasi mama. Bana na yo mine. O nzambe a pesio mususu bazo luka bazo zuate. Otika na kotika kabana esika ba camarade eza ata leki na yote to yaya to noko to je sais pas non mutu moko famille no propre po ayebi ndenge ya kobatela bana wana mama oyo azokendaka na mboka ake kosomba biloko aye koteka asombi biloko aye koteka akendeke plusieurs fois. Donc ça veut dire que na kati ya 8 ans wana asali yango balebele na moi juili wana ya ndenge wana toyebi totanga kombo nango te tosuki wana tokokoti lango ba détail te mama azokende osala makambo na ye. Maintenant les problèmes place siko makambo ye kosala makambo na ye biso nyonso tozoluka e ala ye ezala bato nyonso na mboka oyo balukaka mwa moyen ya survivre. Maintenant mama oyo aza na 15e kombo toboyi kotanga totangi kombo na ete akomi yeba ye moko puisque akoyoka yango. Akoyoka yango puisque ndeko oyo alobeli biso akoluka bimisango video oyo likambo audio oyo to video to nini ona toko chape photo na ete parce que kopesa nani epesa bien te eza audio toko bakiselango quelque chose dans likolo pona kopesa ngo un peu consistance mais akoyoka yango. Maintenant kokende ndeko na biso akendaka na mboka na Turquie atika kabana asombi biloko aye asalaka yango mais cette fois-ci nde balobake Moulangueton dit quoi? La bouteille déborde, vase est débordé. Au salaka moment nzambe siko ekoki o tikarabana likamba etikali kozwa mwana problème ko etikali kozwa mwana na sima yo okoloba nini na musika yo zali taba bengo ke likambo eza boye na mboka Turquie ozala mu pepeto nzinji oya koma mbala moko po peut-être yo moko mukolo mwana ko trouver solution na ebiti
Mama oyo akamati aye cette fois-là ateki biloko na ye a déficit biloko na bato a foyer. C'est là où le bas blesse. Mama ori akendote kabiloko ne ata libanda et s'est pris le luxe ya ko défisa bandeko kako ya biso ba congolaise na ba angolaise bazaka na bango ba camerounaise pe na kati ya 115 wana ba africain kaka oyo ya biso to yiba tolinga ba molata boye na boye donc a déficit biloko. Maintenant le moment est arrivé, maman wana zwa mbongo asenga mbongo ndeko wana alobi non na mbongo siko te, une camerounaise alobi ki na mbongo siko te, patiente muke na otala ata semaine prochaine soki bafuti biso boye na boye na kopesa mbongo. Ndeko atomboki na ndenge muke te. Oyoki nde balobaka na lingala ke rando eza pema. Donc ndeko atomboki. Faut pesa mbongo na ngai, faut pesa mbongo. Kame ayebisie mama, nakopesa mbongo no puisque nga na ndima ekozwa eloko na mais pour l'instant naza nango te. Oye umeli abi, je sais que umeli. Ça peut arriver que les situations ko arriver que osangi koko mona 2 mois pe 3 mois pe ya crise pendant que ozozanga vraiment. Ah. Mama wana amoni ke ezalaki bongo te. Mandeko nanga. Bana Congo, bana Afrika, bana mokili mobimba, lelo ya nani, lobi ekozala ya nani. Lelo ezalaki ya mama wana, ou ya foyer ya 115, bongo lobi ekozala ya nani. Eko kwa ila nani, journée à lobby, to après kaka émission, ou tozo sala ekozala tour ya nani. Mais lelo ekweli mama wana, ou ya zana 115 na Paris, eza ya ko beba, eza ya ko yinde, eza ya ko yinda. Puisque, esali ke, ba bitumbe bimi sikoyo, biso de msuto ala ramote, moto, bitumbe bimi, entre yende konabiso, mama bana mine, na mama na msusu onde konabiso, ya Cameroun. Donc bitumba, ya bitumba. O esali ke, azokisi, ndeko wana o ya Camerounaise azoki pota makila. Et sali makila sikoyo, batu ya réception, o bazara na réception, ba mikolo et hôtel, o ba kingelaka, disons batu ya réception, bref. A moneki moyen sala msoute, a bengi, et ba responsable à 115, a bengi pe la 115, ba epsi a benga la police. A bengi mbila, mbile ye, voilà, ba eb kozwa bango. Voilà si ko place ma camion ce baby et bimi. Allez Camerounais wana sikoyo ateki ma mnyos que voilà atika rabana na ye awa akendaka Turquie, ake Dubai, ake ba Italie ko somba biloko ayeka kote ke la biso. Atika rabana et pas na biso to tika la roboko la ebana. Donc c'est que il y avait une confiance entre biso na ye. Siko atika la ko pesa biso biloko. A déficit biso Camerounais alobi vérité, a déficit biso biloko, sikoyo na futaki yango na temps voulu te ndenge toyokanaki et salike amena senga bitumbe bimi nepsi patienté na kofuta yo boyna bombila bi ah d'accord donc yo otika kabana na yo ya mike au déplacer des kilomètres otiki bana na ba camarades. Madame, vous êtes irresponsable. Aux irresponsables. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Bandeko, qui responsabilité en eza na ba cadre rebelle, na ba forme rebelle. Akende ba Turquie, akende ba Italie, akende ba Dubaï, ko somba bloko atekaka. C'était pas son premier forfait. Atekaka ni mama kamunaye. Asala ba makamunaye. Asala moi busy na na ndenge moi bien. Moi business na betar na ye, asala na ye. Mais le problème qui est là, otekaka. Kuna na kata foyer à 115 wana mama bisenga kaka yo. Ye kaka. Azalaka nango kaka te. Pesanga. Bozana mili kite kuna. Bozana moi semulte. Bozana boete ye kaka. Yo mtokendeke ba Turquie na yo. Yo mtokendeke ba Dubai, ba Italie. Mais kosenga wa senga atala te. Mama oyo ya 115 ba bengani na 115 ya Paris. A senga atala te. Tale bere bambula mama yo beti na kati ya foyer.
message eza na bato ebele bandeko oyo baza na kati ya ba 115 soki bona ba 115 boumeli déjà but eyali bovanda mpona bomiluka lobi bodeside bobima botikela mpe bato ya nsima tala bato ebele bazoya na nsima bazozwa place te na ba 115 parce que bino boke bonganzami bassistance sociale bakomi koloba bino misala na bino surtout bacongolais so boye batie bino bokendaka te bokangami wana libela ekomi neti bosomba bandako yango tala esika bokomisi na bandeko bopesi pasi na bino moko te na yo moko te message aza ebele te mama ya boye aza ye moko te puisque bassistance sociale wana balobi ke baza déjà na barapport na ye mibali bayaka wana butu donc nabi bien mibali nabi mobali te mibali baka kozwa ye babimisi ye bake baye kozongisa butu tout ça asalaka atikaka bana na ye na kati ya ndako na butu akobima na ye baye kozwa ye même ba 20h awa azonga nem sous 4h du matin azonga nem sous 3h 2h du matin ça dépend ya mokolo nyonso nzoka ba vigile ba monaka ba pesaka rapport tala ndenge tozo bebisa tala biso ba congolaise bato ya RDC tout ba africaine ndenge tozo bebisa na sima nango tozo condamner ka mundele mutu mabe mundele asalibwe tala ndeko o ndenge bebisi situation na minute oyo ba bimisi na 115 babia donc yo kenda ko somba biloko ozalaka na mbongo na yo ba kati na ba makamu nyonso ba futa kawana pona bana pour l'instant ba kati babi ba ndo pesa ba bon akinozo bon to akena secours catholique azuye loko akolia mais mbongo ndenge baza opesa ite parce que azana mbongo na ye yango okendeke ba Turquie yango mama wana okendeke ba Turquie okendeke ba Italie Dubaï pe koluka kosumba biloko yaka nango na minute o bande konanga partout vous nous suivez tolobaki lelo ya nani lelo eza ya nani lelo eza ya mama wana puisque lobi ekozala ya nani lobby ya nani émission na bino yango wana lobby ya nani to bandolukila bino chaque fois ba information to zali wana pona ko informer bino lelo eza ya mama wana lobby ekozala ya nani peut-être ba sorte ya mama wana bazana bango pe belé na kati ya mboka oto na partout dans le monde maintenant na minute oyo mama wana ba bengani azali banda azasu na kati ya 115 te ba bimisie et Luka qui même bébé ça sur dossier à Camerounais zabato mais à se défendre bah comprendre yé bah bon il y a des fakina yé bon aboye et OK mais muta memeli akweli siko makambu bien ezaye moko mukolo makambu mama bana mine bande konanga tala pasi ezui communauté tala pasi maman ya komi kola la bilala lala et sika kola la malonge za souté les lois qui ne sont qui ça yé lieu pas na yo ceux qui sont fongola qui est porte c'est à côté qui est pas na bana mine oh baby pour akobimate et comme liendongo akobimate ceux qui a ébi que les lois a décidé que les on a rola les sikabo ceux qui savent à sonera qui on a porte au so kotisa qui est na bana barobanda masolo papa masolo ici la kate masolo moko insilamable masolo boyoka apenda ke masolo insilamable ko ici la kate yango wana ndeko akomi nango akobanda na kit akozwa na boye a nord na est a betelio masolo a ndenge nyonso de façon que bolé butu ekoti kasi ye mutazo banda akatoki to kende o mutu yamba bongo bokende apina le bola la ka bongo lobi bokendi ala liwana baluki moi Salomo ndeko ala lina bana mine et lobi baluki moi des petits déj moi bona boye ake voilà vie ya mama ya bana mine o ya lukaki pona mbongo pona nzela ya mibali esika mama na biso akomi bazote ya biso mikolo babieke nyonso tosalaka tokofuta yango soki obuki oloni nguba okobuka masango te eza kaka nguba okobuka o nyonso yo kolona yango na yo kobuka tala na minute oyo mama ya alonaki kindumba alonaki irresponsabilité tala irresponsabilité na nzela oyo alukaki efuti ye sikoyo bandeko botiki la 115 epa ya bandeko bazoya sima botika mamba ofanda ba 10 ans ou 20 ans
5 ans, 8 ans, nakati ya 115 ans, puisque bande comme sous place ezate. Alors bando téléphoner, banda tongo ti butu. Bazwaka ye na téléphone te, puisque place ezate. Bazwa na téléphone te, na ndenge na motema mabe, mais bazwa na téléphone te, parce que place ezate, bino bose bo nganzami, bino bose bo zui bo lati masolo, bose bo kangi ba place, bolbi ke biso awa, toko bouger te ba monument. Biso toko ningana soute. Tala esika biso ba congolaise na mitema mabe na soit motema mabe soit manque ya savoir vivre esika tozomi funda et belé ba situation ya mboko yo ezo beba foti na biso moko eza foti na biso moko ba congolaise to ba congolais to ba africaine nde tozo bebisa mboko na ma comportement na biso na ba agissement na biso yango izo salake biloko musu mundela yeba kite mundela komi kutu na longueur d'avance ya koyeba yango mona ke congolaise soko komi ka place ba yebi ke wana za congolaise yango to bomona ke to ketambola okende sika olati mabe bona ato olati mabe bango bakomo ko timba déjà se ba yebi ba makambo wana ke tango ba yaka balata ka mabe basala ka bona boy ba yebi déjà makambo wana. Totika ose voiler face pour ba yebi ndenge to salaka. Sozo kende sika mobo ya kende olela, o lati kimvoalangasa, o lati neti mutali boma, ata eloko alito ezate eloko teli pape katana pour ba mona penda ke mutangwa eko olela. Or bango se ba timbeli biso ke vérité yango wana te, vérité za na sima. Yango balobi ke les succès ya présente toi. Les autres dépendent de notre succès, ya cache-toi. Tant on mi bomba makola ki saka uzala kandenge nini. Pour côté le maliboso batu bazo mono malamu makambozo sala na sima na nkunku ezandenge nini. Alors lobby anani lelo ezalaki ya mama ona na 115 na Paris 15e oyo lelo na minute azo mi telengano. Entre ta bazo landela kaye ya ebite nzoka bazo landela kaye. Ba pesi moi délai moko na bureau na bango mais ya ebité ce qui délai wana ekoki eke a se kazete ba moni suite moko te pa bibo madame ozana mbongo na yo siko fo lukanda ko privé okende na musala obanda osala ou tchabana quelque part obanda osala lukanda ko privé obanda ofuta biso to osala so eloko wana te mais non soki neti mama oyo tala biloko alukeli ami lukeli po bana mine sikoyo j'espère que mbongo ne wana te ka kezali. Moi qui fonde qui sangala na yewana sala kawana ezali puisque asomba ka iloko te pona bana balia lemsu bana bazo nyoko mapona olia bisenga senga me ba Turquie ba Dubai aterrissa nzoto tout ça bona boy bat bazo mona na libanda moi si kitoko moi si bona boy me makambo na ye yango wana na minute dans episode no bande konanga eza pasi eza mawa to bonde la pona ndeko oyo puisque na minute oyo moni balaki soko bwaki soyi bwaki mwana na yo soyi ne longi soyo wana ekozongela yo azaka kandeko na biso to beti lisolo po ezala ye ezala mususu ba comprendre comportement net surtout na ba 115 wana faut kozala mayele keba kotambola na keba vraiment mais mususu ba yebi makambo wana te so akomi esika surtout ke obeti 8 ans comme mona eti kosomba lupango wana ya yo mususu ba ya na sima baza ba zero kwa bangaya eza mabe na minute oyo ndeko na biso azo tambola esika assure ezate maintenant côté la police peut pas faire l'enquête so ba monique azuite ba obligé ba botola ebana ba tia bango na das siko so ba tia na das c'est là où elle va encore compliquer les choses pour tant ba tia na das pour bazon silo bana ezala ba condition ebele faut ba mona vraiment que okoki pona kuboko la bana soki ba moni okoki te bana na ba kola na das et vous allez mawa. Et voilà fin ya histoire ya maman oyo makambo sali na kata foyer parce que amito sakite amiyeba kite ye moko esika nini yazalaki en tout cas lobby ya nani lelo ya nani donc tozo c'est la ba retour ce qui retour réali peut-être de kwana ba ebani bien ce qui retour moko ezali peut-être ozongela bino to ko epsa bino que suite ya maman on est komi boy en tout cas quand à bino quand angai pardon mombu na bino tozawana bolimbisa
ceux qui n'a touché qui motema ya mutu moko to na loba ki mabe en tout cas bolimbisanga ceux qui to betika kalisolo de façon qui ko informer bandeko de façon qui eye banana partout batuba ye baba comprendre ceux qui mutu musu plaza na kawana ami bomba mi batera po mabe pe ko yela e lobby. Voilà, tozala ki bongo na émission na bino bozo linga mingi, puis tozo mona ndenge bozo kota ko s'abonner lobby ya nani. En tout cas, lobby to yebite ce qui kozala nani puisque lelo ezala ki ya mama wana, lobby kozala nani to yebite. Vraiment merci encore na batunyo so balandaka biso to balandaka nga. Mumbu na bino Pierre Elvis. Na pesi bino mbote partout bozali, na pesi équipe ya BTV3 au bazan mboka na Kinshasa na Congo mbote, bandeko balandaka biso, tokota lokola AM, totali nani Alexis Chikamba, tozui Jean Bruno, en tout cas na pesi bino mbote sika bozali, Nzambe wana Mardoché, Clarisse Wechi, Yams Yambe, en tout cas Yves Luamba, Nzamba Zanabino, Mosala Malamu, toika kaka mpiko na koyeba na ko informer peuple congolais. Quant à moi, je vous dis, lobby anani et banité. Les lois zalaki ya mama wana, lobby ekozala anani. Merci. Au revoir. Posananga ezayo Dotonanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimbanga